bato bokota na ba commentaire mama Congo kuna baboti mama Congo kuna babali mama Congo kuna baganye na loto mama Congo bwe po mama Congo sana ngo nini po bino moko bosana ngo nini bando nanga po bino mo bosana ngo nini tala niveau ya distraction za na réseaux sociaux soki eza luvunu te eza nini soki eza luvunu te yo moko na ndako no bota banango basela publicité batute Rihanna boti kutu azwi mbongo na ye makambo ese eleki barebo na bino wana barebo na bino baboti makambo eleki nini esilaka te mboka mobimba soka totemisi likambo ya malonga buzobeye mboka mobimba soka totemisa likambo ya malonga so banguna bangika bakokota biso po babeta biso likambo ya malonga bino mpe boye na buzoba na bino apo bozoba oyo eza banguna te eza banguna te à chaque fois que ba ennemi à Congo bazo se préparer pour balancer makambu koto buzobeye to ça na bino ndeni peuple congolais ba mama mibimba bozo fanda bozo na réseaux sociaux eza ya solo eza ya lokuta bracelet yango mwana yango mutu yango liboko yango mama yango bwana mibali u bwana bana na bandako tongo pasaka ba coup de fil bongo mibali na bino bazaka wapi tongo saka ba coup de fil na ba YouTube na ba chaîne mibali na bino na bandako yango bozana mibali ba tente u bozana mibali solo u bozana bana onga na bota na poto bande konanga je vous dire quelque chose Je vais être clair avec vous. Nous avons trop de distraction dans les réseaux sociaux. Le problème, c'est que Moutarobongisa Congo, Congo est au Rwandais. Les Rwandais ne font rien. Les Rwandais, les Burundais, les Bagnani, ils ont utilisé Kakabuzoba na biso pour faire. Pendant que biso tozoba na Kakabuzoba, bango bazo se servir na bango, bazo bongisa Rwanda est propre. Rwanda, totela bino ba vidéo moko boto la kisi bino mutazo filmer Rwanda. Au mona ta papier na mabelete Rwanda koma poto. Mais ba na richesse mon côté. Nyose zuta kaka na est na mboka na biso. Pendant que batu bandeko batie na kola sabino vidéo yango na ite soki vidéo yango na mitinda ki awa. Batie les 5 femmes le mieux payées du monde, les plus riches du monde, les 5 chanteuses. Na monaki africaine na katite batie numéro 1 wa l'équipe bango na mbongo na minito Rihanna bino ba congolais boza kozwi photo na yo okole na photo ya Rihanna ozo se comparer na Rihanna batie Rihanna avec plus de 850 millions na compte dans la minito numéro 1 ye numéro 2 batie soki mwasi mobwe numéro soki 4 ezaki Céline Dion bokendo tala kuna bobeta na Google bobeta na Google na kachwana na monaki aucune africaine dedans. Oh ba chanteuse bomona na Afrique oh Cindy le cœur oh na Cameroun oh soki nani oh na Côte d'Ivoire il y avait pas et en Afrique du Sud et en Maroc comme na Maroc ti na Afrique du Sud kuna il y avait pas parmi les 5 ba femme le plus riche na poto na niveau ya visibilité na niveau ya musique blog tout ça oh il n'y avait pas d'Africain na kati. Si ko eloko ni nango boswa kabiso mutu na babiso na ba Congo awa, otoza na ba star, otoza na ba vedette, otoza na ba tambongo, mais c'est quoi pour vous? Bien bokati soki Congo bongite bobimisa batamalonga na Congo. Un pays qui est pauvre ne sortira jamais un homme intéressant. Ata ba kabila oba oyi babambongo wana, ils ne seront jamais les hommes les plus connus parce que bambongo na bango ce sont les mbambongo miyibi. Bambongo wana eza bambongo moko eza reconnu te bayibaka babomba kango yango bokomona bango bakotikala ka jamais ko apparaître na ba listing ya ba hommes les plus riches ya ba femmes les plus riches ni mama Kabila na bino ko bima wana te ni Denise Nyakero na bino ni Amida na bino bako apparaître te parce que c'est de l'argent volé. Et ça l'argent volé, oh l'État y est bien monté, et fout à maka impoté, et ça n'a que l'autre côté, et ça n'a entreprise, et ça des blanchiments d'argent. Et 20 trésors habits, j'ai vu ça. Batie bango wana. Pourquoi batie bango? Parce que c'est l'argent reconnu. C'est l'argent qu'ils ont gagné. Oh, ils ont mundela, ils ont surveillé, n'enge ba gagné yango. Namon nanga batu, oh, bilo boku misakate. Pourquoi quand on makambo sérieux Ali et vous voulez faire rentrer tout le monde dans vos bêtises?
Quand vous avez rien à dire, minimum, il faut avoir au moins maximum de la sagesse. Kozana bateau batanga te o baby que dans les réseaux sociaux nous avons rien à faire. Même ma crosse na bino bimi kunate, même ba lolo boté na bino bimi kunate, ba Emma Ouest na bino bimi kunate, ba Coco Emilia na bino ne sont pas sortis là-bas. Parmi les 5 femmes là, on n'a pas vu les Coco Emilia, bah tout soit disons les monteuses avec les robes de 300 000. On n'a pas vu. On n'a pas vu de Olive Lembe. Parce que ça va mbongo moko ya lokuta ya muyibi, ya makila. Oh mon Dieu là il dit qu'on reconnaître en côté. Mon Dieu, là, je reconnaître en côté. Moi, je ne comprends pas. Namilé, nous avons des. Vous savez où, Tala. Si tu veux la vérité, tu as blessé Bino. Tu as blessé Bino. Bon, ça, c'est bastard. Moi, si. Moi, je suis comme Michael Jackson, bébé. Bobby, c'est Kabota. Bébé sika bota basilin jion sika babota aboyebi. Comment bino, je vais vous dire quelque chose dans la vie, la famille. Parce que là, on est en train de parler de moralité, intelligence na bino. Na bato bokoma ko sala ba, o fali no peno zo sala émission, o sala mutaboti émission. Yo tango bote na sala ki o live. Yo tango botaki. Na bino bato no su bozo féliciter. Na ba famille na bino, ba komba o ba bota bazala ite na famille na bino bandoki oyo bazwa délivrance bazala te na ba famille na bino pourquoi vous aggravez des choses on dirait kis moko be ezubino nyonso après vous en comme la Mama Congo non ça n'a rien à voir et quand vous appelez les gens jaloux ou jalouses ça n'a rien à voir la famille je vais vous dire quelque chose. Apôtre Paul, Dieu il fait grâce à qui il veut. Pourquoi boka mwa makamu susu botanga ka Bible? Parce que Bible zoloba na esika tala na esike kauka so nzamba ba botisa mbuma na mabele kauka akobotisa nzete akobotisa mbuma. Il y avait un homme tala apôtre Paul aboma ba serviteur ya Nzambe. Aboma ba apôtre. Mais a trouvé qui grâce liboso en Nzambe. Aza parmi apôtres ou a comment plus. Mais a fandana Jésus te. A tambolana Jésus te. Mais a comment koleka ba apôtre oyo a fandana Jésus o ba comment. Mutu susu yo koko tia point na miswa na via mutu. Aza Nzambe te. Ndenge Nzambe sala makamna ye abetela ka mutu te. Nzambe ta mutu oyo so mona pure démon. So Nzambe bi azaka na besoin démon wana a utiliser démon wana. A tout na vie na yote. A tout na vie na yote. Nous on comprend était communauté oyo bofani bon même elle-même la personne ici kazali ce qu'elle appelle ndoka solo a on appelle que envoûtement na ezubino. Ba maman mi bimba na ba 1h du matin na ba 2h du matin bolalite. Bwana mibali na bandaku mais bozo benga. Eza ya lokuta. Bracelet wana. Ngana zaka infirmière. Ngana za aide-soignante. Hôpital ezaka bongo te. Mbete ezaka bongo te. E bongo boye na boye. Maman, vraiment, oza surpenza ke but na yo yela ki poto. Eza pona kone vérifier. Bana batunde ba obotama. Ou mabala batunde ozo kufa. Undenge nini. Yo moko za na bano na ndako. Tango bote bango bana bango bako féliciter yo. Bana bako lobela yo. Bana ba publiaki yo. Bana basaki boye. Mais vraiment la famille. Hein? Vraiment la famille, Nandenga Mabete, ce n'est pas la jalousie. Moi je veux bien qu'on doit admirer une personne, on doit faire de la personne star si on veut, mais un moment avec un minimum de dignité, minimum de sagesse quand même. Un beaucoup de la live mokoboe, aux autres la batubazo benga, autant la compréhension, incompréhension à batu soit disons ba na poto. Onga na bota, onga na sala boye, o kiti boye, o boye boye. Maman, nga na ebite
mutu na mutu moni ba hôpital ekeseni. Moi quand j'ai eu mon fils mukona bima batanga na chaise roulant le jour où je suis sorti na bima na chaise roulant oui na bimi na simbi mwana nga batinga na kiti batie belini bwe maman nga zai pembeni voilà nazo bima. Oh bracelet à mwana bataka boete oh déclaration à mwana bande ko boza soupe na bwana poto. On va vous expliquer parce que n'importe quoi soit comme infirmière, hein, ngana infirmière, au moins mutu soit ngana infirmière, hôtel intervention na vous obéri. On a aide-soignante, hôtel intervention vous obéri. Bandeko, n'importe awa, il y a deux façons de faire déclaration à moi. La plupart na bateau basalaka post déclaration anticipée, baza bateau bana mibal bana mikandate ou baso bana mikandate. Neti ngai déclaration avant, de bakenako déclarer ban avant, moi je l'ai pas fait. Moi j'ai accouché et je me suis levée après l'hôpital, j'ai eu tous les documents, après on a l'équipe la mairie. Le même jour on a bimi maternité, c'est le même jour on a été na mairie à Montreux. Moi j'ai accouché à Montreux. C'est-à-dire que na silisi wana na bimi na ke na mairie, na ke kokuta acte de naissance ya moi na mairie. C'est-à-dire que l'hôpital et c'est Tinda qui makambunyo son la mairie. Bateau basala ba déclaration avant, c'est que mobala na mukandate, moi ça zali fanasa. A quelque ça la déclaration avant pour attambola na papier wana. Bateau basala ba déclaration avant, moi ça zana mukandate, ba faire déclarer c'est moi na et pas mutumoko bwe, ba quelque ça la déclaration na mairie avant 5 mois pour attambola na papier. Bon ceux qui ont fait ça déclaration avant, on ça peut morner hein. Quand ça déclaration na mairie avant ça veut rien dire. Déclaration où est contacté ça tant moi na bimi matin yo fandi na maternité au maternité hôpital et c'est Tinda qui déjà mi kanda et zelo na mairie. Toi na pototi. Hein? Toi na pototi. Bon ça beta ba si je moko bezanga mutuna makolo. Kobota na époque obiso tobota na kobota lelo eza différent. Na époque obiso tobota soko boti na césarienne une semaine hôpital. Soko boti normal ba 5 jours, ba 4 jours boye, le temps moi na récupérer moi poids boye na boye. Mais lelo comment nango soko boti lelo ba sécurité sociale awa na France ngana beta masola ba payer ba tuisusu te. Sécurité sociale et comment na déficit. Mbongo comment matata na sécurité sociale. Bimo bomona mindele na Paris na France ba olela mbongo et comment soko boti no bien na état normal muto a césarienne kuta osaka 2 jours abimi naï. Moi les mêmes jours na bota les mêmes jours na bimi na kepe c'est-à-dire na leki na mairie na salle na a de naissance ya mwana nanga na ke Carrefour na kota na je m'appelle na kota champion na mwana nanga ya bébé. Parce qu'il faut na somba mai, faut na somba miliki, faut na somba boy. Na leki wana na profiter na mutuka. Oui, na profiter na ndenga na bimaki na mutuka. Mbala moko le même jour. Dis-moi moni ko bota mweza ya Afrique, o bombi mwana, okena mwana ndaku batu ba mona mutu te, batu ba kolie mutu te. Awa na poto mwana un jour abimaka na yepo, ozana mutako wako selo musala te, wana muto selo ba course te. Awa to boti na césarienne, okokende na bota na césarienne, mais na keno sa ba course na nganga moko. Na keno sa ba course nanga na tena kadi na mwana nga ya nouveau né oui nouveau né o mona bela ke mutu na bonnet balati saki ye ya nouveau né na sai ba course nanga na zongi ba mama poto boka ka soni. Pourquoi vous pèsez importance c'est si qu'important c'est zate. Ce n'est pas la première personne. Batu combien beaucoup ta ba église, combien de batu na ba église ba témoigner que nazana matricité mais na boti. Balobaka ke munde mutukutu mundela zolo banaike okobota te mundela tali alobi ke eloko mona kati ezate okobota te mais aboti siko il y a quoi de eloko nini eza extra boza envoûté hein ngala mona ezala ngo kindoki te bino moko nde bwana ba kindoki na ba famille na bandaku na bino yango bwaka ko bimisila biso ngo na réseaux sociaux eza bino ba abonné mtu boza bandoki. C'est vous la plupart des abonnés de Boza Bandoki. Vous avez quand même des commentaires, na banine.
Obona mama mobimba yoka voix se kola azobenga nga mami et puis ne bobenga batu ba mami mikolo boza ba mama mibimba wana oyo esprit ya transmission ya kindoki ndeti nga mama Congo na ngezali bino nesu boza ba mama Congo ba papa Congo ba mama Congo eza identité ya mboka na biso mais comment na ngeza ka Nadia a pris le fer yo za mama mobimba obenga nga mami te nga so mutabenga mama Congo ya Congo ngapi na ko benga bino mama Congo oui mama Congo zizina ya gaz mama Congo bijou maki mama Congo c'est nous tous mutu so akokosa pe Facebook na ye atie mama Congo siko ba mami o bino bokomisa batu yo mama mobimba bobenga nga mami naza ndoi ya mama na yo naza ndoi ya koko na bino o kindoki te waka na ba mvutuma ou comment waka na ba mvutuma ou comment eloko nina grave eza wana omona ke mboka mobimba omona likambo moko importe eza na mboka me batu bazosala na bango ba live batu tu ba chaîne nyonso na buzoba nzambe sunga biso le seul mboka on a mona ba star bazanga ba mboka kako Congo à part ba fali bazana ba vie na bangwa normal na ba poto awa tout le monde akoma star na ba maison na ba HLM na ba maison ya privé basta ba tokoma tokenda ko renouveler na ba préfecture tokenda ko bota na biso tu na ba hôpital moko bilo bo saka ko ke bota sika riana bota mais faut avoir l'argent de bakasi ba femme ba jonia l'idée sika ba bota wana faut avoir l'argent na ba clinique hein on est tous pareils et là on dit na bota ba tu ba likolo boye ya likambo boye oui quand Dieu il bénit quelqu'un mais à niveau na binoté ya niveau na bino komi ya kindoki ba maman mibimba oyoyo ngande na yebi parole la Bible na ko kamwa sute ngelo moko esikamwisa nge ya te ko kufa ekamwisa te ko bota mekamwisa te ko kufa nzale ekamwisa te ko lia fufu ekamwisa te pona mondo tokoma ko vivre rien ne nga moko neti ata muta kufeli me condoléance ko nga mona kufela papa na kufela ya mutuya donc so munaki muta kufeli mutu na mona ngo normal ponga mo pe lobi na kufa soki mutu babaki ke orobota to boti na mona ngo normal po nzambe il fait ces trucs pona mona bakabongo ebele na mona batu bazanga ba trompe babota na mona mwasi tala bozwe ba histoire bino batapoto bon o bolanda ba information bozwe ba koko amemela mwana ezemi na Londres mwana bando bota te mama koko antibi bacha zemi ya mwana na ye c'est-à-dire que bacha embryon ya mwana na ye na bibumu na ye abota elo di nango so ezokamwisa bino totala filme soki ya artero ya américain mobali azwi zemi tomona nyonso amemi zemi ya mwasi na ye artero nani bokomela nga kombo oyo azaka Sylvester Stallone te oyo mosusu Schwarzenegger soki Schwarzenegger asala filme moko amema zemi eloni kokokamwisa biso so na mokili oyo bino bakongole bokomisaka likambo te eza grave te bokomisa yango grave bokomisa yango grave nga na yebi na parmi bakopine na nga na yebi bato balongola plus de ba 20 zemi mais abota tala te metala zo ka longola ba zemi ko zema suka ke longola métier ba yebisi ke so longoli zemi oyo kokufa longola zemi ya 7 mois wana kute ya mort nete ye moko amela bakisi baswena mobala bino botela nga na garçon ote ce monsieur poussana ki atindi kisi moko baye ameli et provoquer fausse couche baiti babi touro bota te ma ucho bota aucho bota bandeko nanga ba congolais s'il vous plaît au moins la distraction tue toza na droit ya ko se distraire ngo bate ke poto lobela mboka to liaka te to binaka te ngamo ane na zabe na lula na musique na yaka nga ntu na yoka nga ba Jana Rose nga na mélange na nga de tout naza so na fandi boye nazota na nga nini nazoko apprendre moko me mona fanda pe na zongi na bi mboka ça ne va pas
On ne peut pas toujours demeurer dans les conneries. Pourquoi? Bino ba maman obobenga na ba téléphone obokota ba via batu na réseaux sociaux. Bozana mibali na bandako ou bozana bana obokolisa. Na okabilo to bobenga kawana na za infirmière. Mais mutu so komi dia na niveau ya za l'infirmière, c'est que na mutu no faut za l'intelligente. Moi je vois mal muta comme pour infirmière ce qu'on dit ou approfondir savoir na yo ba étude na yo oko comme médecin, oko comme sage-femme. Comment mutozo boza infirmière au tuba batu batonga na hôpital, ozora batu ba prise de sang, mais tozo mona on a buzoba. Et ça grave hein. Yango nga pena na décidé que so na ke na hôpital mona kuti infirmière ya congolaise na opia liboko na ngaba beda nga prise de santé. Nako linga te. Na linga te. Parce que ba dire on a yoki ya ba congolaise ya ba infirmière, ya ba sage-femme congolaise suka sika likambeza. Ba infirmière ba bimawana mutu so benga ngana za sage-femme mo makamba zoloba na ba moi zo ko employer ezoko loba te soko za mutu za na milieu médical okofo osolola na ba thème na bino ya ba ponga so na so na médecin makambo be na comprendre te po za milieu na ngate il faut médecin banda ko expliquer nga so apesi nga momoko bwe il faut à développer à expliquer nga mais au moins ba infirmière ngo bazo benga bazana bango na ba terme moko boye ozo sati ke ba mo bazo ko employer asaki ke infirmière ngo na Congo Kinshasa ou na Mbushima Ikananga ou na ba Congo ou wapi poso ke za na poto awa ba mo zo loba ça ngo ba mo terre à terre to lembi mama ata mutangwa za mabe ata mutangwa za mabe bozo pousser na bato ba ke linga mutangwa za mabe matin midi soir yango matin midi soir yango allez même ba étranger eza sonia parce que même ba étranger to ba nota ba réseaux sociaux na biso ba mona ka ba lobela mutu moko to ba luka balanda via mutu yango ba kuti na bango eloko extraté ba kuti na bango azane simple mutu a vivre na ye azozela ne a vivre comme tout le monde azana na château te azana na ba entreprise te azana ba lolo boté wana kutu te azana ba kenepe na chaîne yango na ba page yango ya ye ba kuti na bango msusu côté mususu ba même abonné kaka batu nyonso alekine na batu na ba abonné te batu ba okamba baba maintenant tozani mais so boké même to mona quand même moi évolution kutu pa ba apuchu ba ivoya kutu bazana saska so bolingi mutu oh mboka nini batu nini peuple nini emona makambo eleka na mboka na bango te. Vous pouvez parler une fois, deux fois, c'est bon. Et l'autre nini ici la te, mboka nini kaso to komika na likambu ya sérieux, bo bimisi buzoba, bo komisa buzoba on dirait ba épisode. Premier épisode, deuxième épisode, troisième épisode. C'est-à-dire bo ça ba coupure ya mike. Bo fandi bo boaki batundam. Peuple pe sopani o wu. Bo fandi bo boaki ndam. Peuple pe sopani o wu. Kotoyo néant. Pardon, les blancs ne sont pas comme ça. Mindele pe basa na ba distraction na bango. Mindele basa na ba télé-réalité na bango le kaka. Bomona bato oh les Marseillais, oh les nini, et ça ba télé-réalité na bango ya buzo ba mobe basa na ngo pona ba jeune fille batala ka tout ça. Mais eko perturber mboka te, eko perturber le côté ba kofanda, mais quand tu y a du sérieux, tu vois les blancs. Quand tu as du sérieux, ozo mona bato solo bazo bima, mais biso bato solo baza mukie. Kende sika buzo beza 1K, 2K, 3K, mais peuple ndenge nini. Après vous allez dire que oui, nous on est jalouse pour total la makate, pour ba kiparabiso te, pour ba lingarabiso te, mais c'est normal. Surtout biso tout comme na buzoba, les gens vont venir. Donc ça veut dire qu'à aucun moment, moi je vais vous donner un truc. Ça n'a raison, tant comme un mikolo, il y a ba koko. Pour tout ça, il y a mikolo. La famille. Mboka oyo wuta soki malongo ezate. Vous pouvez tout faire, même à l'extérieur du pays. Vous pouvez tout faire. Mboka soki eza malonga te ato bimi libanda mboka bota kaka vi na biso ba congolais libanda mboka
parce que soki mboka ebongi te ata mutu akimi ata mutu okefanda na mboka nini c'est biblique. C'est biblique. Et là, okola na lopango moko na lopango ya famille. Yo zimbongo. Olobi na occupé lopango ya famille te. Parce que ça lopango ya bane belé. Ok na Gombe. Otongi immeuble no kitoko. Ozwi bana misala. Mais yeba ke identité ya ndako na bino ebando rattraper yo. Ato bimi na ndako abatu. Bon mwende Chilombo azawana. Aussi longtemps Chilombo abongisa mbujima ikananga te. Mbujima ikutu. Ata lati veste nde nini bako rappeler kaka na village esiko uta mai ezalaka te baluba bakomi kokima mbujima ikananga basokota katanga. C'est comme ça dans la vie. Okokoza na France, oza na Belgique, oza wapi, obongi ndenge nini, mais identité na bandola rappeler ka Congo. Skoto yo moko mona ke yo bongi okiti na aéroport moya mboka moya salite. Il faut za démon pour occasionité. Il faut comme ba Chilombo, il faut comme mikonjuana, oso ba kiti d'aéroport, ba kuti courir ezate, ba zo cortège zo tambwa na mulili, ba kuti ba mabulu, ba na ba neko tengama, ba zo tengama maison le bela bango le côté, c'est que ba za ba démon. Jésus abanda tambola, mazako zonga azonga kana Nazareth parce que il venait de Nazareth. Nazareth ya kimboka moya mabe. Mais tant babota Jésus, bakima. Jésus bando kima. Mais mouko bayoka que Jésus a outa na Nazareth. Moutou moko atuna. Peux-tu sortir quelque chose de bon? Na Nazareth. Balobi oui. Jésus de Nazareth. Jésus a obligé azonga na Nazareth. Point de départ. Pour appeler sa lumière na Nazareth. Pour appeler sa lumière na Nazareth. Yango ato kei. Ndaka baboti. Baka kobongisa ne fils kata mira libanda. Pour batuba mona propreté. Tu peux pas dire que tu es un homme intègre ou une femme intègre. Aussi longtemps suko wuta. Pour ebetaka. Et là lokola biso. Toza wana tozo dondo na poto. Toza ba snap na ba balabala poto. Tozo tamba ba snap na ba train à poto. Na ba bus à poto. Na ba voiture à poto. Mais Congo fait betara biso. Et si ko wuta fait beta yo. Bino mo bolela kati. Ozo voyager na aéroport ya Roissy Charles de Gaulle. Mutungisi ezate. Opesi passeport na yo, opesi billet na yo, osali checking na yo oleki. Okomi na aéroport en Njili. Mboka na omoko meta mutu pasi. Mutu nyoso akitaka na Njili abela mutu. Il faut banda ko futa mbo batu bambongo. Lokoso bazawana muta osa musana eme azo kosudwa yo un peu moins mbongo. Faut tika moi $5 wana, o tika moi $10. Oh boye, oh verse boye. Omona ozana bio ozana mukanda makamno to eza normal ozana passeport na yo. Mais bazo sa oka batakaseri mo boye po obimisa moi $20 ya billet. Soka obimisi billet makamno ceci dit. Ozo moi te que tu n'as rien fait. Pour tout le temps ozaka na besoin zonga na mboka na yo. Mais tant que écoute mboka ezo bongate. Eza rien. Era soni mutaza na Congo azoba nazonge pananga azo ya poto même si la siko fandaka aba nazonge pananga nzoka nina Congo kuna azapa na ye nzoka ndena Congo azapa na ye metanga azo ya poto azoba nazongi na sisi séjour nazonge pananga siko so yo zonge pana mundele awa lobani so yo bio zongi panao Racine ezaka racine ça compte hein. Toi na mboka mindele mes cerveau ezoko bongate ba mama yonga baka ba mama est important parce que ba coup de fil wana c'est pas des papas hein. C'est pas des papas ba mama mikolo obi ozolanda voix na bango so sati pena que moi so azana 50 ans mais azo benga na live moya mwana mukie kwa ke lobake mwana lokuta zema lokuta mama zema lokuta talio na nini mwana lokuta talio na nini. Est-ce que yo pena ndaku no pena ndongo fandi wana muta bota ya solo abota lokuta azanga matrice azana matrice yebisanga pende talio nani. Est-ce que le seul mutu oyo sika yo kokokumisa nzambe ezaka na lukobota ndeko na biso wana na famille na bino bato bazwa luka bana bazwa bazate bazate na famille banda yo botama
nanu nzambe asala miracle te po miracle ka ya ndeko wana ebando zwa yo mwa mobimba obando telemela ngo obando koya koloba aza nani mpo na yo ata afinga bana bato nzambe moko ayebi okozala mutu susu afinga bana bato nzambe abi yo bando ofinga bana bato yaka sikoyo kozwa zwa sikoyo ya yo potango yo ozofinga bana baninga bana eloko ofinga yo te zela nga pe na pesa yo ya yo potango siko yo bando ofinga pe ya baninga pe bazwa pe raison pe ya kobanda pe ya kofinga ya yo. Dieu il sait comment il fait les choses. Nzambe des fois benisaka na ndenge ya bien te. Nzambe des fois pesa mutu eloko po muta kutana na ngo penza. Zo comprendre? Nzambe des fois pesa mutu eloko po muta kutana na ngo penza. Ngana binde komoko bwe. Abana kofinga kabu koseka ba handicapé. Asekaka ne ba handicapé, asekaka azaka mutema malamu te. Suka aiko kuta na mbala handicapé. Me ya mbongo. Me likona ngo ba handicapé. Donc tamba pesiye parce que tanga za mwa mke yemo